Balandi à Poto na Poto. Merci d'avoir choisi votre émission News 27 de Poto na Poto avec Patrice Ekwar, le mignon de la presse internationale en direct de Pretoria. Merci d'avoir choisi votre émission News 27 de Poto na Poto, une émission du genre socio et culturel, une émission de découverte à travers le mignon de la presse. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Donc, ma passe bandi na site na biso Poto na Poto. Donc, balobi déjà en direct de Djobo, en direct de Pretoria, en direct il y a Soudaf Mobimba. Donc, avec Patrice Ekwar, le mignon de la presse na kangi tout. Donc, babi le to le bela affaire ba chroniqueuse, ba chroniqueur, ba o baby sanet. Donc, tu es bien à kala herba vena biso papi mboma, mes respects, mes salutations koto ozali, PM. Herba bandara musala, herba tangara na ba ifasik, to mona ke no, musala ça ma comme il faut. To moni mutaleki na TV, nenga bandé na ba chaîne ya kala wana na ebité mais herba comme na B1 TV, B1 Music, bon mona déjà que no PM masala musane comme il faut. PM il se respecte, PM malataka bien, bon moi mamunyo c'est normal. Et en plus azo banaliser pe ba sujet n'était. Alors ça ba sujet moko oeza na sens. Donc ba to mona ba journaliste lelo ndeti na oki otanga ba komo parce que nga rafri. Donc toi la mboka ya freedom nga rafri le mignon de la presse. Donc na pesi na mbote na papi mboma PM mon vieux. Mutasala sala idole na nga pona za leo mignon, c'est grâce à papi mboma. Donc na pesi na mbote na batu nyonso balinga ngai. Donc l'autre le bel affaire à chroniquer ndeti na pesi exemple ndeti Ken Piana. Na ebi ku te institut au Ken Piana atangelaki. Donc to sala boulot, il faut te ba déontologie am sala to sala. Est-ce que na déontologie journalistique balobi soki muninga fingio yo o répliquer d'une manière au bino bo finga. Donc yo so le ki na TV mutafinga que peut-être Karine Mokonzi. Yo le kana TV ko finga Karine Mokonzi, le kana TV et au finga mama Karine Mokonzi plutôt finga Karine Mokonzi doit finga kyo. Bino bo mo finga na ba parents ya bat. Est-ce que parents ya Karine Mokonzi tatinda Karine Mokonzi à côté média ou soit yem taponela Karine Mokonzi sala journalisme. Ngala yamba Karine Mokonzi na plateau na ana Djobo. Karine Mokonzi aloba aza fimo azani courageuse ya tangela média te. Grâce à courage ne celle que le loi za Karine Mokonzi la baronne. Donc yo Ken Piana oyaka Djobo a okendaka ba Cape Town. Otambo na ba vena nga Jimmy Bela na Cape Town wana mes salutations koto zali. Donc Ken Piana sala musano comme il faut. Kolanda te ke no o créer moi ba base moi pour sala combo. Papi mboma ou soit vena nga nati lokole mwana mungala. Pa koma nati lokole afingaka papi mboma te. Po mama abiso mama mami lela, pa koma lelo mami lela afingaka ya mususu Hélène afingaka Hélène te. Donc tout ça on sala comme il faut. Ken Piana salam comme il faut. Dès ba msusu wa mpesa bino ba journaliste ba komi o équipe non c'est pas normal. Bo pesa ba sujet comme il faut. On est là conseil nanga le mignon de la presse na pesi bino ta ke confrère na bino journaliste. Donc bo moni ndeko Eliezer salam comme il faut. Muto salam te o normalement ma aoki na ba critère ya ba journaliste te eza Ken Piana. Ba Juvenal bo créer ba beza buzo ba depuis bokenda poto boko maraté. Donc aussi sango donc Ken Piana non bête c'était trop na Ken Piana salam comme il faut ba si je non et pour là ezaka afinga ki asala ki bo yo ozana pema comme attaché à mutute ya musicien mo quelconque et en plus na habité mutafula o venanga basele na habité afula o poani parce que musalo sala na omono za ba critère ya ba journaliste te de 1 oebola tanante au classera na bien te on est longa bien te mais bolika bolika na TV po obwa ka mususu viezoro mabiala et que viezoro mabiala fula et que viezoro mabiala on a les news des stars congolais et que paparazzi a retourne et que na maire la bouche à Paris a republier po ebana olia moi 10 francs moi RN mais eza bongote ero sala musala zoli na ngombongo il faut na déontologie ya musala nango donc le lo na yepo na kaka ko s'adresser na bino ba konifuati déjà Fabrica Sayembi botika likamba kibongayo mtafula mtu na media azate biso to tanga na be comme mtana déontologie ya musala na ye mutu na mtana maîtrise ya mam na ye mutu na mutaza ba base na ye ba musicien mutu na mutaza ba musicien ba lobela kai et Ken Piana sala musala plus oza confrère nanga na lobi mabete yo sala musala comme il faut. Donc to boy vraiment échappatoire na boulot parce que wana ya musala baninga balia ba 1 rein 2 rein 3 rein na bango une fois mino boleka na TV bo bebisa bo sali réputation na biso nyonso
Merci beaucoup. Na pesi mbote na batunya so balinga le mignon de la presse. Na pesi mbote na ve na nga Musa, mutakangi Nangel, mutana baro ebani na Nangel roi yazate. Je salue mon confrère